Très bien, bah, Congolais de partout, comme c'était prévu. Ndenge bomona na sima nanga histoire ndenge babeteli biso balobi kondo Mobutu asalela bandeko na ye nyonso na ba famille na ye basi na ye ba tombe. Donc ba cimetière ndenge bomona eza cimetière. Asalela bango ba tombe, atokufa te. Chose grave ya ye moko asala kité. Est-ce que ayebaki akokundama na Congo te? Est-ce que ayebaki ke akovivre akokundama libanda mboka toyebi te? Mais awa tomona batome bomona eza likolo wana oyo ekiti na sete seke ya bato baza vivant. Donc na se wana tomoni tome ya mama Mobila awa. Mama Bobi donc sera kufi neta vivre na Maroc ndenge bayebisaki biso akozonga awa. Bakokunda ye awa. Eza ya ba frère na ye donc awa eza place bakunda ba Kongolo, ba Niwa et les autres donc famille ya Mobutu Mobimba baza enterré awa. Ye moko nde aza enterré te. Ye moko amisalela ki pe cimetière te, amisalela ki tombe te. Est-ce que pour répondre na ba commentaire, vie ayebaki akokufa na Congo te, ayebaki ba ko enterré libanda ya Congo ou quoi? Et likanisi ya kosalela bandeko na tombo ava bakufa eza nini? Botia na ba commentaire. Tozo continuer, tozaka na Nord Ubangi na Villa Guadolite bomona ba réalisation ya Mobutu c'est merci.